bandeko na biso baindio batekaka bilamba oyo tobengi friperi bameki kosatake nango bazwi mwa ndambo ya bilamba mais polise ekomi ezalaki dirige na commandant ya biso ya commissariat ya limete ye major Lebia na ekipe na ngai ya makasi escale mobile intervention ntango baye bamekite na major na biso ya génie centre ntango bakomi situation ekomi dans le calme de nakomokomi nango bien. Bon, le peuple c'est quoi? Marinaire oza toujours eleka mingi na mboka na biso qu'il y a encore deuxième cas ya congolais babomi na Inde. Or eza bongo te ezalika barimere oyo ya kala oyo baremiki ya kala oyo congolais akusaki na Inde nde su lobi bakei soko bake deuxième akufi ezali bongo te ebandaki na commerce kimi ekoti lelo baye na limete bazalaki na intention ya kopie baétablissement nyonso oyo ezali géré na bandeko na biso baindien. Heureusement, la police a joué les devants, a eu comme maîtrisé. Pour le moment, la situation est encore calme. On a ma délai à limiter. On a des gars, police sali usage ya arme te d'abord atekisi osala otama na arme moto dona arme moko ate kamoni video yo circulé bakimi sino babala ya baindia masisi ba biloko bon franchement pour na ba biloko keo bato bakimi na biloko baindia bon c'est ça toujours des rumeurs et puis so za na terrain yo ko tuna bato oyo bazali ba victime mais biso tomoni ba bilamba ekina wate tomoni ba bilamba te oyo bazali mais bazali na tension kwa copier les comment conteneur aux anzela ba comme na niveau ba piller yango tant police ye maîtriser pour le moment au kotambola ba piller lo comme ko ate c'est ça na calme. Oui, il y a pas si haut toza na kati ya correcté izaka ke malgré ba très cher na biso bazokufa na mboka mopaya mais biso to étant comme ba travailleurs ba expatriés na minute to komi na danger. Toza na posa ke est-ce que gouvernement ko trouver solution ya makambo oyo pourvu que biso peto meka ko vivre en paix. Pour na minute toza ba parents ba responsable. To tangaka na misalo to salaka awa ndi yango e pesaka biso possibilité ya kosala. Mais to yetongo to sokoli to komi awa bandeko na biso tellement bandeko na biso nde bakufi wana ba revendiquer. Tozo senga na gouvernement s'il vous plaît monsieur le président na gouvernement na nyonso veuillez trouver au moins solution moko oyo koki pesa biso paix pour te vivre paix na paix ndengo lobaki le peuple d'abord tina minute oyo makila kutanga biso ko regretter limiter ko kangama est-ce que tu continuer kaka boye to solution normale ekozala yango maloba nyonso tout osala kinango comme étant ba travailleur à limiter pe bo trouver les biso solution donc qui jamais kozala kaka ba journalier te nous travaillons nous utilisons notre force mais tozo kambongo ya malonga te bo meka ko revoir makambo na biso na souci na biso toza nango comme étant peuple congolais. Yango ndenyo surtout au lobby. Maintenant, il y a un problème de mémoire. Toutes les bandes sont bloquées. Il n'y a pas moyen que les conteneurs puissent démarrer ici. J'ai déjà proposé ceci. Comme il y a des éléments de la police qui sont ici, on peut décharger à partir de la bas des marchandises entre au dépôt. Et on va voir l'histoire de ce mémoire là après. C'est ça, on a commandé 3 conteneurs. On a commandé seulement 1. Parmi les 3 qui arrivent, ça me dit de décharger. C'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé tous les restes là. Nous ne sommes pas saucitants, c'est une confusion de ta part. Il faut qu'on puisse les décharger. Il y a une garage ici. On va les décharger aujourd'hui. On décharge, mon colonel. Et il ne veut pas qu'on puisse décharger de l'extérieur jusqu'ici. Il veut que les camions puissent entrer ici. Non, maintenant, il y a l'impossibilité que les camions puissent entrer. Qu'est-ce que vous proposez par rapport les décharges en contre. Moi, je
Allez, kwenda, bomacha. Baki déjà. Attendez. Il faut les protéger. C'est ça. C'est le compatriote. Il faut les protéger. C'est ça. Hein? Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.